amuyibi moi ça bossa tano komi choko ozo kata soni te moi sama bimba ozo koma choko na mbonga bandeko basi obike bozanga soni biso bo ko finga bato bala mukatongo bino bofani na bino bolali pongi moi sina mobali bo beti magoda bola muki soki timidi pendant que bato bazo ngumba mikongo ah merde alors vous qui comprenez pas Bachota na garde à vue aussi la sous santé wana nzoto mike tala mutu nzoto mike mais tala niveau ya kimoyibi munene na comprendre te moi mutu boko nzoto mike mais azo yiba bino batu belé bongo on dirait obiso ki komba bossa o kasanetiko on dirait Goliath moko bwe mais moi mutu boko tamuke mais muyibe to ndani expérience ya muyibe fandi na kati ya nzoto bossa on dit matin Ostrauza muyibi mundele mtakangi muyibi ofuta kampote oza reconnu église te ozwaka salaire abana batu tous les mois ba virements otamboka na mboka boko kendo sa ba garde à vue trafic de association de trafiquants na bino na ba diacre na ba apôtre na ba nini église mobimba miyibi boko leka nazo siete la bino ba convoquer bino nyoso yo ba mimba mami ba meko wana oyo bobala tuko kufa na AVC nazo siete la bino non ba siso kanga bino te banda kuna bino ekokende ekopola mbula po boziongo na ndenga bien te boziongo na mutoki abatu boziongo tu reçois gratuit tu donnes gratuit parole de Dieu est gratuit bino chaque bo comme ça tu na YouTube bo comme ça payant parce que tombo ke noté na YouTube bozwaka bano bozwaka mbongo par mois donc boza miyibi non na mona sika ba apôtre ba teya batute ba zumbongo na mona grand serviteur ya Nzambe a soigner kutu mutu ba yeli ba or ba argent abona abikene komi bwaka na mai kuna 3 fois ezai combien 3 fois Akibino, ba pasteur, bosala ka délivrance, il faut muta futa bino. Bongi bo mata, mangoma mangengenga, bosenga batumai, kakaka, na ba intercesseur, bata Congo, soko sengi bango prière, mama tinda bongo transport, tinda bongo ti, oto bandomela ti. Sajike, oba kota randa kwa Nzambe maboko pamba te. Yo mtoko yisa nga somme na opesa pa Nzambe. Muyibi. Bosre, comment vous comprenez raté? Babongo ngo ezanga famille tout ça biso tuna ba famille pauvre bibo kanisi nini yo pesi boss mbongo Nzamba zongselio Nzamba yebi transaction na bino wana te Nzamba yebi transaction boss troza muyibi oyibi na l'état français fako yiba ka ba congolais fako yiba muyibi on dit matin babiso ne to comprendre bible yo shinanga na mbongo na kenolela butu na fandi butu na bala ba handicapé bazo ganga misusu balali ba pongi musufu ke vérifier bango na 6h 7h na zongi 9h na zongi ndaku na bando luka pongi ya journée ay bata réseaux sociaux pe baye awa so na ko sala moi live nanga mama yo sala kate obala te msuna kanisi nyoso bostra kande ko yapana yo Kanda, parce que biso moi to sala effort, toi na misala na biso. Mais bino kutu bwana misala te. Pourquoi ba tuna bete ke bostro sala kate? Ba ko tuna biso, on dit ba foutre la biso banda ko. Merde alors, louvunu. So boto fani na ba live na biso, bo sala kate. Est-ce que bino bo foutre la biso amuyi? Boto bandem de GDT ma futa sikezeli nga bino la grande dame kana gadra actualité. To lelo na sango et ya oyo koleka na communauté kande bo utiko yoka wana bandeko ebele boza au courant il y a acharnement contre pasteur Charles Bameko. Il paraîtrait ezala mwasi moko alobaki mwasi moko soi-disant apesa ki soki dîme et banque landelier par rapport à virement salaki plein de trucs plein d'histoires et comme que au nom l'état azana sima ya pasteur parce que a foutre ben pote a déclaré église te mambo belé yango bomondi ba congolais ba zubino boyi ba congolais insulte na Aden ndebo koyoka mama na ya mokolo mama Congo ndinga za ko finga mosali na Nzambe bandeko analyse lelo na umela te car ande mikolo to saba émission ya mikuse mais no ba mamo c'est très important et par rapport à la structure ya église bandeko oyo tozana na poto toyebi ba église na biso ba congolais mingi et ezala nango na ba effectif ebelete do ba nombre ya batu ko futa salta musu matata c'est vrai ya moko
bazwi ngolu neti ba Charles Bameko leloko azo réunir plus de 1000 personnes azana des cultes hein babiloko wana et c'est vrai et comme il a niveau il y a comment on dit il y a babenga ngonine bandi obo comprendre mon français comment okima et comme nini oyo nalina utiliser ba mots oyo obimise kosone sango mabe bon en quelque sorte toko benga ngo neti nalingi na utiliser mo wana te po pesa bato mususu fait vert ya bilobela mais sauf que mo ona oluka kombo na oluka non pardon ona oluka nde ekima ngai voilà eza neti entreprise parce que mbongo ezo circuler tout autour ok c'est vrai à un moment où encore na ba niveau oyo il faut mutu peut-être à foutre taxe à l'état bablo ba entrer on a faut baluka ba surveiller ngo je sais pas trop et normalement il faut ça bref il faut ça les makande tout monde ba église anglicane protestant parce que basango na bazape na ba salaire na ba pasteur wana ba foutre bango pe bazape na ba salaire et de l'état il faut y bango pe est-ce que ils ont la reconnaître via peut-être non finish bano bo déranger ngai ya mouvi kudina bandi obolimbisa bana bazotungisa ba église na biso mingi ezala reconnaître et pas dans l'état parce que au moins na église il y a tam sous 20 personnes 30 40 personnes parfois au foot ça les a problème vous comprenez maintenant aux église et comme il a ba niveau moko neti ya baboye et une connotation mususu donc comme il faut l'état yeba et puis en fait ils ont pas problème était même à ce stage mutu a mutu et cause à la paix papa et j'ai l'euro peut-être à chala mutute mais par rapport à bamakele les osalema on a dit que boss est intellectuel et surtout que c'est un homme de Dieu auto-respectaka s'il faut relander la bamambo tout à la lettre Mikanda et consort il va le faire car on a quoi éviter lobby a un problème dans l'état ah oui parce que mabele à l'état et mutunyo ça zo vivre na mabele il faut à respecter mobeko ya l'état y a plein de problèmes te mundela o sala on peut problème te parce que ba wi que za place bat ba o sangana ba zo lobiko mundela pour sa réflexion loin na ngana lo ba mino juste mo elo moko mundela pour sa réflexion loin il faut cramer et na ko beta yo ba ebi que la foi eza kisi mundela ebi lokwana ba scientiste ba constata ou encore ba expérimenta mutu o asambelaka na o asambelaka te so bo traiter bango na maladie moko mutu asambelaka azana na facilité bika avant pourquoi à cause de la foi parce que to tchana mitu na biso que non nzamba bikisaka voilà donc église eza c'est un lieu saint mundele azana respect belé na église ataso asambelaka tataso aza païen bazana respect na considération bazana ti bisoté donc barokena on ndenge ba congolais tende ba okaniselana ataso balobi balandela Charles baluka balandela makambo ngone bat bazolo bana bakanisa te ba okanga église wana ou encore bako porter baloba nini bako fine yende biso lo ba en anglais ko foutise ba manda non baroluka baroyebi c'est juste que non à régulariser makambo tout ça puis point barre surtout que batikela okanga na problème te parce que mundela tala ba bloc wana nyonso o bakangi biso na Angleterre ezala o bakangi mutu ata on a faux position to na likambo songolo par la barotala tali dossier na casier judiciaire babenga onene casier judiciaire na asala bambeba te azana clean o yamba liboso OK d'accord c'est comme mutu mabete peut-être ezakara incident tout ça ouais et puis voilà eleki nango mundela abongo sikoyo toke na deuxième phase on a li pendana lobela motema mabe ya congolais c'est ça les congolais so mutu azui
amemi ngambo. Congolais so muta pambwami, atombwami, amemi ngambo. Donc, koyoka kaka ba insulte maman o, acharnement maman o, et a clair que motema eza ya kovimba. Boyoka ba benga ngonini. Ba propos na ye. So na raisonner pas songa na gena komona na ke rolala na bana ya to bien na lingala to benga bango bizengi bande bolimbisanga na bikeza comme moi sonara bien penza te. Na ke rolala na bana ba handicap kuna il faut surveiller bango zongi sabo sala boy. Na mbongo ya kayu ya pasi. Na bimi et puis na moi na luki pongi ya moi na epe na YouTube ba yako charger nga et puis na tala bino boko zo mbongo ofele mbongo na bopete bino boka ntinga donc eza clair que motema mabe bino bobongi bino bozui ebele nga na ne lokote yango il faut aya refinga. C'est ça les Congolais. Congolais supporte la gloire à moto te to pe ya moninga te yango moni to bonga pete to kenda pe musika te ona muto azwara na ye mais aka na ba miette. Pourquoi? Parce que motema mabe le kaye motema keto le kaye. C'est ça le problème un grand problème qu'on a dans la communauté o bandeko et on a passé un monde en boko Angleterre en avant comment on est passé en Kosi bandeko tata wana azaki le premier Congolais ya kofungola chaîne à télévision ya satellite. Bon monde ba chaîne à satellite ndeto mona ba Gold Channel ba chaîne ba Billy Graham ya ba Jimmy Swagar ya satellite ya YouTube te chaîne à YouTube te ya satellite. OK non au Fungoli TV chaîne est enregistrée au beti numéro 594 na kanabosa na raté période mon live TV za na 597 attends ou bien ngane mona bosa ne et là moi ba jarwana bandeko papa wana nkosi botu na bavana na Angleterre ba yebi solo na obeta ezalaika boye kofinga ya ndengwana moyibie azongisi akitisi amatisi akotisi abimisi asali boya ke ya zongi elo baba Congolais ekei ezongi lelo na mito nde na osola na bino boye. Bref chaîne wana kangama makambo pe kenda ndenge église c'est vrai ti lelo eza nango kaka mais lisolo avie beta masute parce que en tout cas tout le monde parlait de lui. Nzambe penda pambola kitata wana koma penda ko mata makambo bien bandeko ngana zana zemi mwana nga misato lelo ma fille ya 9 ans ba kombata ba na église a passé nkosi ba bomaka nkosi pona nini akolabo ba ya na église ba bamba batu banie nga nazali na zemi nazo masuba ba bamba batu banie ba bamba batu ba masuba bota niveau ba beta batu na église pona nini soit disant aza kolabo azo kolia na Kabila mais so ina ebisi bino ba conséquences batu wana bazwa tala ya homme de Dieu et homme de Dieu si réellement ba meko est appelé par Dieu si réellement ba meko a Dieu il a la grâce de Dieu bon monde batu ba mama Congo ba bato ba kufa ba sali ba AVC bande bolimbisanga peut-être mutu mso royokanga au sepelate mais je vous dis des choses vraies. On ne joue pas avec les faits. Mobende le borona lokolo, afin na kiti, aotanga soi, à moins qu'elle ne se répande. Parce qu'il y a serviteur de Dieu. Moi, j'ai prié à l'époque, l'église a passé un kosi. Et cet homme avait la grâce de Dieu. À l'époque, tata wana nga na mona nzambe na nzela tata wana. Et makambo nzamba sala bandeko nanga. Tala bala mibale bele baza frappé d'impuissance. Bilo na olo bana mino za vérifiable. Mutu penza ye banda yaki ti qu'il te sili butu passer azo yamba batote il faut monaka passer a okendete 23 heures problème ni ayako fuka ma papa bolimbisi bandaka to ya ko sa désordre wana le lendemain nango na telema asute lokola mobali mosala nzamba bondeli pona ekana minute nzamba réparer mutu azongi bandeko makambo na olo bana bino na olo kotate na mosala na nzambe na koki ko na koki ko ya ko fonde makambo te mususu aya papa bandaka bambwane leka na lala apongi sute batie loboko babondeli pona ye bandeko bondimelanga ena bato bele ba bambano siko ba misusu peut-être omona ke no anga pe na zalaka elo mo komelanga te détrompe-toi omoni malédiction bato bakanisa malédiction ezalaka omoni so okena shop omoni
omoni lipa osombi yango tie oke otie manteka malédiction parce que baluka bamona ngo na miso yana bato ebele vie moko ozovivre on dirait ya mwana ya malnutrition mais pourtant owana poto makambo esimbaka te bisika nyonso okendaka ebebelako kaka makambo esimbaka te yo oyebaka te eza bamabe moko boye osala eya bamakambo moko ya mabe osala sikoyo bamakambo wana yango nde ozofuta na bandenge moko boye ah oui ezalaka ndenge wana eya na bato ebele lelo tala bandeko oyo basakanaka na nzambe te. L'homme de Dieu représente Dieu. L'homme de Dieu n'attend qu'à lorsqu'il s'agissait des prophètes. So bamoni prophète bamoni nzambe. Pourquoi? Parce que nzambe azoloba na nzela na ye. Na beta lisolo o awa ya na tata moko azala soki cadre no yeba période ba ona tra wana bato mbongo veye mo za na quartier na ye bandeko tata wana veye makelele mwala la pongeza kite so pas zaki occultiste ekeka na forme ya azola la tepo église esa makelele so pe milimo nene muto ezaki déranger tata na silika yena ko benga basoda baya bakanga pasteur babeta pasteur fimbu na miso bandimi bandeko pasteur azwa sikoti na miso bandimi alela na monoko mboka bandeko bapekisi veye bakangi semaine wanaka esila te tata na sala crise akufa na kati ya ndako bana ne balela ses enfants avaient compris que ezaki à cause de leur papa na bango salaki bandeko sona loba mambo e apona bangisa batu te ezaka pona loba na biso bandeko c'est vrai ce que loko zo senga il faut bolobela ngo vous avez droit vous avez pleinement les droits mais boye ba koyeba lolenge nini oya ko aborder to po lolenge nini oya ko lobela likambo koko bana ofinga mutu gratuitement ka boye te asali yo nini ayibi yo nini tango ba obenga ye moyibi bameko akende na bandaka bato ke koyiba mbongo bameko a harceler bato banda na yeba Charlène ata mukolo moko te na mona ya kosenga bato mbongo. Je n'ai jamais vu cet homme de Dieu kosenga bato mbongo. Siko mutu azolanda prière asepeli na mateya ou encore na ba prière azosala amoni loboko nzambe asepeli apesa action de grâce volontairement to pa kabola mosel akabela mosel na nzambe lisumu ezape pourtant eza biblique nzambe ayebisi yesu atindi ba yekoli alobi na bango bokende vous avez et puis aloba mama nzambe soit déjà bible ya yebi ma comprendre dango même pas azo interpréter ngo mabe azo ko se contredire yemoko nzambe ayebisi ba yesu ayebisi ba yekoli bozui gratuit bo pesa gratuit mais ndenge bozo kende wana bo memeloko te. Vous pouvez imaginer yesu atindi ba yekoli ba ke sa musala nzambe ba ke te ba ke bikisa bato mais azolo bala bango ba mema eloko te pona nini alobi parce que l'ouvrier mérite son salaire. Que veut dire ouvrier ou encore qui est un ouvrier? Ouvrier ngelo ba mosali azo mériter salaire nini ya musala o azo sala bandeko na ngai ministère ezala musala soki boye bakate musala oyo azokumisa ya pasi alalaka ta surveillera bana ba autiste musala ya ministère eleki yango na musika na pasi kogere ba ame to pe milimo eleki bilanga na pasi bilanga okosala mukala moko opemi mais makambo nzambe makambo molimo bapemaka te. Tu dois être en état d'alerte. Pourquoi? Parce que les esprits fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Mutu moko boye ana ba poursuite ba esprit ya famille na bango ana ba problème par exemple ba mari de nuit mosel na nzambe peut-être il faut zoka na ya bonde la pona e bato wana baza combien neti ba église ba pasteur Charles ba Gérard ana combien de fidèles tam suto akutu na tango landa misute mais c'est tout à fait normal eza mutu wana nzoto na mai na makila siko yo ya koloba ba n'importe quoi ya boy de pona bango ba mona ba pasteur ne font rien ba fainéant aya ka telemi liboso bato epu bato ba no bwakele mbongo ya esili abimi akeya zongi na ndako nende ngazo kumisa ana babeti magoda ba meli bale wa ba roté le lendemain ainsi de mais détrompez-vous vous êtes ignorants soit disant bino bato mayele yango bible zoloba évangile akro eza scandale pour na ba grec et folie pour na ba grec scandale pour na ba juif moi akomelinga ba français belé
na TikTok pour nini pour na beta ili solo ke na mona enlèvement donc pour na penza moninga zoba moko boye muta ba illusion yende muta maele ngoya que le Seigneur vous pardonne et vous délivre nzamba fungula bino misu bo comprendre mamba molimo eza nini bon de toutes les façons tu comprends pas déjà babilo en Bible zoloba nul ne viendra au père et pardon au fils si le père ne l'attire. Likambo conversion et likambo nzambe, c'est Dieu qui change et qui touche les cœurs. So benga mate, so amuta obongo na to obongo na pete, c'est tout à fait normal ça l'évangélisation à satana. Bato belé lokola ba mama kongo so landeli, baba bato mo baba milimo mo boya mabetu ngisaka bango, baba bato mo tam so pa na évangéliste à satana, baba bato mo boya anendo kina buto apumbwaka sikoyo tellement eza likambo ya deux camps affrontement bitumba parce qu'on est en guerre. C'est tout à fait normal mais ce qui est vrai, elle ne restera pas impunie. Mais quoi à la magicien, à la faux, mais le fait que c'est le nom de Jésus qui est élevé et que Batoubaobi Kalanzela Nango, en tout cas, Nzamba Okotara Likambo. Et à mon comme sous disciple, moni mutumo azote ya kombo Yesu. Ebisa landa bango, aboyi, ke funde pa Yesu balobi, mais mutuana. Aote ya kombo na yo, to ebisa landa biso aboyi, il faut kopekisa ye. Yesu ebisa bango. Celui qui n'est pas avec nous, celui qui alobi nini? Alobi na oluka façon ni na olobela likambo wana. Au fait, alinga lobana bango boy. Mutu o aote ya kombo nanga. Ata azana ngai longote. Azana ngai. Voilà. Azana ngai parce que alobela kombo a Yesu. Mais muto ko zala zana nga aote ya kombo nanga te to pas défendre nenga te malgré que a accompagner nga mais anena nga te. Donc le fait que c'est le nom de Jésus nde ba mekwa te yaka azala sataniste azala okitiste ndenge bolobaka wana mais le fait que c'est Christ qui est élevé et que batu à cause à kombo ya Christ bazo croire pe ba mona loboko nzambe nzamba otelema. Ces gens ici, un jour, ba kutana lumière, ndenge sol de tar sa kutana. Yangona au conseil de konanga. Wa mutu, wa la droit et opinion. Mais quand il s'agit à Marabonzambe, ça la très attention. Zana ba réserve, ça la part des choses. Yeba ni nyoro lo bate. Kozwaka likamute parce que yokaki et puis bani ko lo bango n'importe comment. Bando raconter n'importe quoi jusqu'au point ya ko finga ndenge nde ona biso mwa so sala. Ça la très attention. Yana bat ba finga te, yana bat ba simba te. Nkosi ya telema liboso église alobi celui qui osera toucher nkosi. Nazo bino sur les champs. Yana ba maboko ekauka. Yana bat azwa problème, pourquoi il faut le babongo, pourquoi il faut que la batu mabe. Et comme bateti bazala na mokili. Bien que ba beta kayete parce que ba protéger qui est ba kene po ba beta mais ba protéger qui est mena ba acte au cas bande ko na ba posa ba bamba ba mabanga ba finga ba zwa maambu na bango et pour votre information il y a eu des combattants na Londres parmi ba combattants ba bela ba AVC après parce que malédiction ya malembe. Et mususu ko sala et salema pas l'immédiat mususu pe ataso omonyango lelota après 10 ans omonango na olo bango na sengote ou encore na osepena na malheur muninga mais na expliquer ka bato que ce qu'un homme aura semé le moissonnera oyebi okosenga pardon pa nzambe mais ko bosana te ba conséquences ya mambo sala ki obukango bato bele ba yeba raté bato bele ba yeba raté osali okobo sengi bolimisi nzamba limbisi mais so moissonna za na sida ozwango à moins que Nzambe na maona a épargné yo. Ozwango. Il y a eu des combattants parmi les combattants au basala ba AVC lelo, ba komo lo ba malembe, ba mo bena maona magola, a otambola sundenga zalate muta makasi ba no benga ba bilo na lo ba za Londres ba bi mambo ba bi mambo. Faut faire très attention. Ba tunyo so baza ko simba te ba tunyo so ba ko sakana na ba monte surtout mutu oyo a défendre un royaume. Bandeko, eza mingi eza pasi. Congolais faut rotika motema mabe Congolais faut rotika zuwa. Congolais faut rotika kindoki. Congolais il faut rotika mafinga babuzoba oyo. Tout le monde n'est pas tout le monde. Bo finga ba fali ne bo mesana na ba kofi Tout le monde n'est pas fali, tout le monde n'est pas kofi. Ah oui, il y a des hommes consacrés Il y a le bata finga te azape na batute o baroya lobela ye. Mais nzambe na likolo mutakotelema.
ndenge Etienne amonaka Yesu atelemi likolo baobombe baobambe mabanga lo le fungwama pia amona Yesu atelema yana bato mosusu ntango osale mabe kaka na minute wana lo les alerté mouvement angélique ezosalema Yesu na likolo atelemi olala pongi te bandeko tokomi na biso na suka que Dieu vous bénisse so ezali bano ya liboso libonene osala biso bien. So ici je suis allé commentaire allez-y. Teo Karanabiso. Nzamba mona papa mbola bino moi c'est la grande dame mais servante de l'Éternel. Tout mon ami balasima merci. Moi ça bosse tano komi choko. Ozokata soni te moi simo bimba ozokoma choko na mbonga bandeko basi. Obike bozanga soni biso bwako finga bato bala mukatongo. Bino bofanye na bino bolali pongi moi sina mobali bos beti magoda. Bola muki soki timidi pendant que bato bazo ngumba mikongo. Ah merde alors vous qui comprenez pas. Bachota na garde à vue aussi la sous santé wana nzoto mike tala mutu nzoto mike mais tala niveau ya kimoyibi munene na comprendre te moi mutu boko nzoto mike mais azo yiba bino batu belé bongo on dirait obiso ki komba bosra o kazanetiko on dirait Goliath moko bwe mais moi mutu moko tamuke mais muyibe tondani expérience ya muyibe fandi na kati ya nzoto bosra on dit matin bosra oza muyibi mundele mtakangi muyibi ofuta kempote oza reconnu église te ozoka salaire bana batu tous les mois ba virme zota mboka na mboka boko kendo sa ba garde à vue trafic de association de trafiquants Nabino, naba diacre, naba apôtre, naba nini, église mobiba miyibi, boko leka, nazo siete la bino, ba convoqué bino nyoso. Yo ba mimba mami ba meko wana, oyo bobala tuko kufa na AVC, nazo siete la bino, no ba siso kanga bino ke, banda kuna bino eko kende, eko polambula, po boziongo na ndenga biente, boziongo na mutoki abatu, boziongo, tu reçois gratuit, tu donnes gratuit, parole de Dieu est ça gratuit, bino chaque, bo comme ça on na YouTube, bo comme ça on payant, parce que tant que noté na YouTube bozwaka banon bozwaka mbongo par mois donc boza miyibi non na mona sika ba apôtre bateya batute bazumbongo na mona grand serviteur ya Nzambe a soigner kutu mutu ba yelie ba or ba argent abona abikene komi bwaka na mai kuna 3 fois ezai combien 3 fois Akibino, ba pasteur, bosala ka délivrance, il faut muta futa bino. Bongi bo mata, mangoma mangengenga, bosenga batuma itakaka, na ba intercesseur, bato Congo soko sengi bango prière, mama tinda mbongo transport, tinda mbongo ti, oto bando melati. Sajike, oba kota randa kwa Nzambe maboko pamba te. Yom toko yisa nga som na opesa pa Nzambe. Muyibi. Bosre, comment vous comprenez raté? Babongo ezanga famille tout ça biso tuna ba famille pauvre bibo kanisi nini yo pesi bosra mbongo Nzamba azongselio Nzamba yebi transaction na bino wana te Nzamba yebi transaction bosra za muyibi oyibi na l'état français fako yiba ka ba congolais fako yiba muyibi on dit matin babiso ne to comprendre bible yo shinanga na mbongo na kenola la butu na fandi butu na bala ba handicapé bazo ganga misusu balali ba pongi musufu ke vérifier bango na 6h 7h na zongi 9h na zongi ndaku na bandolu ka pongi ya journée ay bata réseaux sociaux pe baye awa so na ko sala moi live nanga mama yo sala kate obala te msuna kanisi nyoso bostra kande ko ya pana yo Kanda, parce que biso moi to sala ba effort, to na misala na biso. Mais bino kutu bwana misala te. Pourquoi ba tu na bete ke boss sala kate? Ba ko tu na biso, on dit ba fute la biso banda ku. Merde alors, nous vous. So boto fani na ba live na biso, boss sala kate. Est-ce que bino bo fute la biso amuyi? Bongo ba sala wana ezani na musala ti. Na musala, Bible ngo ozo ko mentionner ozo ba ko interpréter ngote. Les amis, pona bino ba boyebi te ministère ezala musala. Bon monde ba passer wana oba na ministère parce que c'est pas tout pasteur qui a un ministère. Tout pasteur wana ministère ezala musala. Et yana ba o même bana ministère à temps plein, Nzamba ebisa yo kipeka ba mpate. Quand ta kolia na yo kolata na yo ngamu na s'en charger. Ah oui c'est biblique. Eza pas si pe ma bandeko to sisi na biso mais elo mo motu na bosanaki. Élévation me maraka ba mbonge c'est inévitable. Na domaine nyonso.
na domaine nyonso ekipe te ezaka te mpona bapaster ekipe te ezaka mpona bapaster te même puisqu'ils sont élevés en dignité bomona nde bafinga Chilombo matama mutu munene président bomimba mosaneka kolia fufu élévation ezala bongo ah oui yeso azala lisumu te me bafinga ye bongo bato biso bato donc en fait c'est ça ya ona ngalo barana mutu moko yo bengami na mambo minene peut-être nano comité okuta le baro la émission oh yebaki ba ofinga yo ba ochola ba otonga yo mais na nyonso yeba ometika na Nzambe parce que c'est Dieu qui permet tout ça. Pourquoi Paul Moutoise a prudent oyebitangu bato ba oyino et koto ba prudence moko yebi ke koto na balinga bato balinga ngate na se méfier na keba na lia n'importe où te na kota n'importe où te na ça n'importe quoi te vous comprenez voilà de peur que au chité avant deux babilo Nzambe muto permetaka Ésaïe 45 je crois na verset 10 7 ou 10 entre na katuana Nzamba oloba j'ai créé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Il a créé la lumière, le même Dieu, il a aussi créé le noir. À l'obi, j'ai créé la prospérité et j'ai créé l'adversité. Prospérité est tambola mon adversité. Donc quand on dit prospérité, être prospère dans ce que tu fais, au mata, au chamwe, mambozo simba, mambozo tosa. Eh ya kokansato la pongia kimia adversité roya ba finga yo de faux na motema. L'homme de Dieu a eu mambo et il a été préparé pour ça. Yango moni aza fermé bien qu'aramuteko sale passi. Courage Papa Charles, nous t'aimons. Que le Seigneur continue à vous protéger, à vous garder, à vous faire du bien. Oku fanata Nzambe. Aussi l'appel le lote, aussi la pété. Parce que Nzambe ne mutapambolo to lobani. Sia tala ba makongo mususu.